Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga, baninga nanga. Na ele loka ka liboso na bino ko bakisa so un de plus na onkolo akotia kati nanga. Lelo ni nanga kina lobela bandeko nanga leo na lobela likambo ya femme. Mwasi. Femme azali nani, mwasi azali nani. Soki totena makumi na nzambe ya solo ezalaki na baso baleka na kwa ipate liloba na nzambe baso batelemaki lelo bazali ba exemple biso tokoma kolanda lelo soki mama aboti mwana omona pesi kombo ya mwana Abigail Naomi Ruth do ezalaki basi oyo ya solo basalaki musala na bango lolenge esengeli lelo batikala ba exemple biso tokoma kolanda lelo so na bina te ya Ruth eza nilingo oyo ezali koedifie ndeko na ngai balobelaka liloba na nzambe baso batambolaka na kobanga nzambe baso batambolaka na kotia nzambe liboso solo basi wana bazalaki basi oyo batambolaki na kobanga nzambe batiaki nzambe liboso na makambo na bango nyonso bande kokonte na bato te me bande kokonte kaka na nzambe yo oza mwasi ndeko na ngai lokola ngai eloko nini oyo okolobe te na ane oyo nazalaki mwasi nini na ane oyo kimwasi na nge ezalaki nini lelo soki balobi babandela bible na lolenge ya bomoi na nga bakokoma pe page mama Josiane ozalaka boye mama Josiane otambolaka batanke mwasi na kati na Yesu Masiya ndeko na ngai ya solo tokoyoka makomi na nzambe tokoyokaka meturo ya solo na olobela bapapa te me na olobela basi ezali mwa oyo okoka mama nyonso tikanga o mwana biso tika na profite o sanza na biso lokola biso tozango lokola sanza na biso ozali mwasi eloko nini oli ko apporter na kati na bomoi na yo kati na famille na yo okoki kozala femme oza marié kompe oza femme oza nano célibataire mais eloko nini ndenge na kotala na basi oyo batelemaki mpona kosalela nzambe ya solo makomi na nzambe eza kotalisa biso lelo nali na baverse te me nali nde na baverse oyo ezali kotalisa basi oyo batelemaka kosalela nzambe ndeko na ngai ntina makomi na nzambe ezalaki na baso bazalaki ya nzambe mpe baso bazalaki wana mpona kokweyisa basalela nzambe mpe baso bazalaki wana mpona kokweyisa mosala na nzambe ya solo femme nyonso mwasi nyonso azali mwasi ya kozala na ye te soki tozi basi bazalaka mpenza basi ya mabondeli tokotala ana azalaki mwasi oyo ya solo alingaki nzambe akomaki no na apromettre nzambe soki opesi nga mwana nakobonza mwana ndeko na nge fozala femme de prière fozala nzambe femme de prière mpo okoma na eta wana ya koloba ete nzambe opesi ngai mwana mbe nakozongisela yo eza loyeto yango babengaka Abraham mpe père de la foi na olobela lelo batata te na olobelaka basi ana azalaki mwasi ya prière so totiki ana tozali na Esther na royauté Esther azalaka nango na kirene na ye na kibukonzo asila ekozwa me atalaka bi te libota na nge kokufa te libota na nge esengeli ebika Esther atelemaki alobi no na situation lokola eza kokende libota na nge kobebisama Esther atelemaki atake femme atake mama te me atake femme oyo alobi te ifo na se emilie na makolo na nzambe esengeli amikitisa atako basili kovandisa nga na kiti na bokonzi me ndeko na ngai eske okoki kozala lokola Esther ari tokoke na basi bazalaki na vie de prière ndeko na nga Marie la mère de Jésus eza grâce oyo akutanaki nango ndeko na ngai eza pamba te azalaki mwasi oyo azalaki mwasi ayebaki kotambola na kobanga nzambe n'est pas facile ozwa grâce ya nzambe ndenge toza na lolenge oyo nzambe atali ebele ya basi toali na monde ya lolenge nyonso me alobi non nga na koleka na nzela na mwasi oyo mpo lelo naya na kati na mokili oyo akoke mpe kokita lolenge ya mataka akoke mpe kosala nyonso me alobi nani nakoki koutilize canal mpo nabima lolenge ya moto nakola kati na bango nayekola bango nazala na ekomprendre pourkui bazalaka bato na masumu autilize Marie ndeko nange epesameli mutu te grâce à lolenge wana nzambe azwa yo lokola vase na ye akomisa biso bavase ya maloba me akomisa vase ya nzoto na ye eya kovanda kati na nzoto na yo
ndeko na ngai. Quelle grâce! Il faut zala moto zo tambwa na crainte de Dieu. Est-ce que na bomoi na yo? Lolenge nzambe soki abilelo aya aza dina kolobe te na kodemere kati na yo, na kovanda kati na yo, yo moto ozali mwasi. Tokobeta tolo. Na lati maputa na nga, na teki tamba na nga na mutu na moi de la femme. Na sima na yango, na kati na nga ki mwasi na ngeza kosala nini? Ki mwasi na ngeza ko apporter nini? Ngai tango tomo benga mwasi, yeba mwasi wana oza nani? Lukoko matana moko ya Biblia, lobi kuna nzambe na buku na ya bokonzi, ako mata kombonote, mama Josiane, yo zalaka boy, osalaka boy, ozalaka boy, don atana livre mokilo kotite, mina livre lola kombone ko mama. Miriam azalaki nani ndeko na nga? Miriam azalaki la première prophétesse na makomi na nzambe. Moto yo azalaki komema libota na bana nzambe na louange na adoration. Nini Miriam azalaki nango? Mabe Miriam eloko toko kolanda te, na aki kososola ene na jalousie ememaka kati na kufa. Mitango asosola kiango aibe komema libota bana nzambe na kati na louange na adoration. Yo moto ndimela nzambe na lingomba na yo, na libota na yo, na jalousie na yo, na ene na yo, na komona ke moninga progresse te, utako kosali kamte soki oza na kati te, oli koma lokola Miriam, oya sosolaki, ete jalousie na ene zeloko ya mabe, aibe kokita makolo nzambe, akoma ki prophétesse, oya memaki libota bana nzambe na présence na nzambe. Ndeko na nga ni toko koloba na kati na Lea na Rachel, zali baso batambolaki na kobanga nzambe, batambola kati na crainte de Dieu, mais ba circonstance ya vie, ba pasi ya vie, mikakatano ya vie, ba réalité bakute nango na vie, ememeli bango guerre, ememeli bango haine, ememeli bango trouble, ememeli bango incompréhension. Mais na kati nango ndeko na ngata na situation ya trouble nyonso, yeba to yeba kozalaka na maîtrise. Nzela na ba trouble wana balukaki kaka grâce ya nzambe kati na bomoi na bango. Pe na wana nzambe abeki ko récompenser moto na moto na lolenge na ye. Garder position ya kimwasi na yo, ko céder na mabete, ko céder na guerre te, ko céder na haine te, garder kaka position na yo. Na simba nango Lea na Rachel bango nyonso nzambe apambolaka bango. Malgré ba difficulté, malgré ba trouble, malgré mikakatano kokuta nango na kati na libota, na kati na baninga, na kati na ba proche, yeba ko demeurer toujours fidèle na présence ensemble. Abigail azalaki na ndeko nanga, Abigail azali mwasi oyo atondisamaki na sagesse pe na intelligence. Azalaki mwasi oyo ayebaki lolenge nini ya kobunda pona libota na ye. Azalaki mwasi oyo ayebaki lolenge ya kolonga meme nguna oyo aliko détruire libota na ye. Ndeko nanga toza lokola ba Abigail. Mona mabe ozomona ke problème lolenge zoya ekoluka nuire libota, ekoluka détruire libota, ekoluka panza mabota, ekoluka boma batu. Mais tolukaka sagesse na intelligence Abigail. Koboy to akana décision so bina sala likambo oyo en tout cas to échouaka na biso te. So omoni mutu mwasi alobi na ningi nasala likambo wana eshue loba ningine kosala yango te. Mwasi soki atelemi alobi likambo esengeli nasala, ndeko nanga likambo wana esalamaka. Mais soki mwasi oyo aza na sagesse na intelligence Abigail, mwasi wana eshuaka te. Problème wana eza makasi ndenge nini atrouva toujours solution. Yango baso baza lokola ba Abigail na libota na yo, na liba soki un jour okobala na libala na yo, na baboti na yo, na bandeko toza lokola ba Abigail. Oyoki mabe ezali koya, mabe wana ezali kopanza biso, ko détruire biso, yo eba ko précéder mabe wana. Deborah azalaki na ndeko na ngai. Deborah azalaki mwasi oyo nzambe atelemisaka ye mpona kosala justice na bana Israël. Pendant 40 ans, Deborah asalaka justice na mboka Israël, patambwisaki yango avec connaissance et intelligence. Ayebaki ko se sacrifier pour la gloire na nzambe. Ayebaki kosala mosala na nzambe na kati na connaissance pe na intelligence. Ndeko na toza lokwa ba Deborah. Tato opesa pe bana bakombo, to ensenyaka bana Deborah azalaki nani? Ni Deborah bande kosala. Bomo ya Deborah ezalaki ndengeni. Malgré ba difficulté, demeurer toujours fidèle. Zala toujours mutamolende. Pe tambola na kati na justice. Azalaki mwasi oyo
akambaki Israel na kati na justice moko ya solo ndeko na ngai. Ekazali mwasi oyo nzambe aki kokomunike kati na ye ya solo. Azalaki oyo ayebaki bana ne abotike mwana nini esengeli apambwama, mwana nini esengelaki nzambe apambola. Rebeka azali koensegne biso kozala basi oyo toza na ekute ya nzambe, basi oza koyeba nini oza kosala, basi oyo bazali kotambola kati na discernement ya liloba na nzambe. Ya solo Rebeka azali mwasi oyo ayebaki nini nzambe abandi kolobela ye. Kaka na nzela na ye ayebeke naboti bana bamapasa me mukolo azali nani leki azali nani. Biso na miso ya bato tokoloba Ezau mukolo, Jacob mwana moke, me mama ayebeke mwana nini esengelaki nzambe apambola apambwama na bana ye azali kobota. Ndeko na ngai tozalaka na ekute lolenge ya Rebeka oyo azalaki na ekute ya mongongo na nzambe. Lelo na olobelaka bamama, lelo na olobelaka bamama après tokota ndenge lolenge mama nini na nini esenge toyeba kotémoigner mpo na gloire na ye. Sara azalaki nani ndeko na ngai? Sara azali kolakisa biso tozala basi oyo toza koteni na promese ya nzambe. Ata likambo wana eumeli, ata ekomi ebembe ozomona esu bomoi te, ata balobi esika oyo eloko kobima te, ekomi désert, me promese ya nzambe atenaki na yango. Kodemere kaka na o nzambe alobelaka biso. Malgré ke kokweyisama kozala, mikakatano ekozala, mwa becompréhension ekozala, me kodemere toujours fidèle na parole de Dieu. Amungongo ya nzambe. Abande koyoka oyo Abraham abande koyiseke nzambe alobi na nga boye, pe abande kolanda. Ndeko na ngai, tant tolandaka nzambe bitumba ezalaka makasi, me lolenge nzambe aza toujours fidèle ya maloba na ye akokisaka ngo toujours. Yango bamama oyo baza basara kotelema koyeba kodeme toujours na fidèle na bapromese ya nzambe, malgré mbonge, malgré balobi désert, balobi bomoi ezali te, me tant ke nzambe aza na bomoi abongolaka o mokili ebongolaka te. Basi bazali ebele, so na bino azwa basi nyonso batanga na Bible ya solo baza ebele, me naza kolobo bamarkaki liloba na nzambe. Bango nyonso ya solo batambolaki na kati na bonzambe, kasi na koloba oyo bamarkaki. Marthe azalaki nani? Azali basi oyo depo na ye abombaka ne baproblème na ye te. Aza basi oyo bazalaka na bolingo na bato, basi oyo bandimela nzambe, me so aza na problème ye fo mpenza ye akitisi problème na ye po atrouver yango solution. Eya na basi bazalaka bongo, eza mabe te, eza malamu, me koyeba kopia priorité te na makambo na yo, pesa priorité na makambo na Yesu. Okoko yo kitisi ba problème na yo wana, me kitisa yango na makolo na Yesu, ekozwa solution. Le ba Marthe ba bato ba obomba nango problème te, ba baso bazaka toujours ça na problème, aye a exposer problème na ye. Aza baso bazaka balingi baza basi moko bazaka toujours na bato, balingi koza na bato, mais soki likambo ezali alobi na ye po azwa kimia kati na ye. Ba Marthe. Marie Magdala azali nani? Marie Magdala azalaki disciple ya Yesu Masiya, asoutenaki ministère ya Yesu Masiya, azalaki vraiment dévoué na kati na elanga na nzambe. Azalaki mwasi oyo atelemaki oyo babengaka bacombattante, de mwasi oyo makambo ya Yesu Masiya azalaki toujours na nsima, atikala koabandone te. Ndeko na nga tozala mpe lokola ba Marie de Magdala. Ata balobi Yesu wana aza nini na bomoi te, yo lobi aza na bomoi. Ata balobi Yesu Masiya azosala na ye te, lobi asalaka. Ata balobi problème wana eza olobi te, tanke nga na yebi aza Messi na koza toujours nsima na ye. Baso bayebi kosoutenir ministère ya nzambe, baso bazaka toujours mpona koepole basalela nzambe, baso bazaka toujours mpona kotalisa lolenge nini na kotambola na kati na ministère ya nzambe. Ba Marie Magdala oyo na olobela azali ndeko ya Marthe. Ya solo azali mwasi oyo mpona ye nyonso efo eza na nsima bonzambe, baso mpe balinga makambo ya nzambe, baso basakrifia nyonso mpona ye nzambe liboso. Eza malamu ndeko na ngai, ezali bien. Même Jésus alobaki
Marie aponi place ya malamu oyo mutu takoyiba yango ya solo ba Marie eza baso balingi vie de prière, vie ya adoration oyo baza kotambola butu moi toujours na se ya makolo na Nzambe. Eza malamu ndeko na nga po ete esika etokimela kaka eza kuna ata bato baza na bomengo bakasake mokili koma ya bango soki eyindeli bango baka korejoindre biso kaka na se ya makolo na Yesu. Yango ba Marie bo demeurer toujours fidèle na makolo na Yesu, bo demeurer toujours ko ata ba Marthe baza ko secouer bino, boza toujours na makolo na Yesu, bo telema te, boza toujours wana boyoka Nzambe aza kolobela bino po ye moko alobi mutu ta kobotola bino yango. Eza na baso siko ndeko na nga toyebi te so mokili esala bango nini bamonaka ba problème partout esika bazali, bamonaka bamabe bango bakaka kodétruire bango balude basi oyo bazalaka soki bolamu eye ekodemema désordre. Tokokende na mwasi ya Lot, mwasi ya Lot baye kokangola bino na mabe, baye kolongola bino na molili, baye kolongola bino na kufa, bakomema bino na promesse ya Nzambe. Eza lokola ya na basi misusu Nzambe azoyeloba na bino bolongwa bisika wana, botambola na kobanga Nzambe, botika kindumba, botika kimuyibi, botambola tout droit, bolongwa na mabelo wana, bolongwa kuna boya bisika oka bango te. Nga nalongwa na bakopi na nga, nalongwa na bakamu na nga kitoko, nga mutu koto nazomona clair, nakende kuna nakende kosala nini? Kuna eloko moko malonga te, bomengo eza te, mbongo eza te, bozu eza te, kolela na kolela nga na okende kuna te. Azombosa na te sima kolela, bisengo mute yaka, ba femme de Lot. Asi pe baza ba femme de Lot. Aboya na ye Nzambe azongela ne makambo mokili. Na molimo akoma na ye mungwa, asila kobebisama. Même Jésus aza koloba, bozo kanisa te, pona mwasi ya Lot. De totala kasima te. Basi oyo, bazaka mona azosalika mazo regrete. Nakoma kosambela mese na kasi nde naza na nga na mokili. Okoboya. Kosambela mpe na omona malonga te. De ba regretaka na bango kaka. Azalaka actif na makambo ya Nzambe, alemba na ye. Azalaka mwasa mabondeli tongo pokwa, alemba na ye. Do abaluka na azongela na ye mokili. Okokuta bango nde komona, bao bazaka makasi na vie de prière. Bokuti bango, bango nde bakuma ba numéro. Baleka kutu na bato ya mokili. Ba femme de Lot. Ake boza ko se détruire bino moko. Bosila kokoma mabanga Mungu asanke boyeba. Bokoma na bino na kati na mkufa. Tala bana na bino. Tala bana mwasi wana. Soki ya kendaka na mobali na ye. Bana banga okende kobima na papa na bango te. Mama nga otaisi bango te bana nga totala. Tamsu mibali mo bazaka na mboko elandi kuna na suka. Mais tellement mama tikalaka a sacrifié bana. Azongi nena abaluki nena mungwa. Po azongeli biloko ya mokili. Tala busoto bana bakende kosala. Oye mema mabe tina ndenge to kosolola boy. Bozali ebele. Ba Jezabel pe bazali. Ba Jezabel basi oyo bazbangaka na bango eloko te. Donc esika bo Nzambe eza bango baka komemaka désordre. Baka na somo eloko te. De pona bango tout est possible. Pona bango tout est permis. Pona bango donc kene ezalaka te na kolo bango mbongo kene to pidere ezalaka te kati na bango. De ba Jezabel. De bisika bo Nzambe kotelema. Bisika bango bazoya kokweyisa. Bamemaka mulili. Bamemaka désordre. Bamemaka kufa. De bango batambola pa na esprit de mort kati na bango. De bisika baza mbindo na mbindo. Basi wana. Bakuta libala moko evandi te baye bapanzi. Bakuta bana mote baokola bie bango baye ko détruire. Bakuta te ndeko na mwasi asalaka de musala malamu bake bapanzi. Bakuta te de ndeko nanga toko développer mutu na mutu ba Jezabel. Baza ebele ndeko nanga. Bino bo bozali ba Jezabel bo lukelunga Nzambe. Botika kokumisa ba dieu de Baal, kumisa le dieu de Baal. Bokumisa Nzambe na bomo ba Jezabel. Bokomema kaka bo Nzambe na munoko. Ne kopesa Nzambe gloire te.
misala na bino ekoadore nzambe te, misala na bino ekoglorifie nzambe te. Me na minoko na bino ba Jezabel oza ebele na mangomba na maboto komona bwana ndeko na bino mosusu do azaka nde na soni eloko te, somo eloko te, de makambo nyonso asalaka ya mbindo asete ye azomona ngo ya normal. Ba Jezabel ya mpe na baso bazali bongo ebele azali. Eve azali mwasi ya liboso nzambe akela na mokili oyo lelo tolobaka moto amema biso na basouffrance oyo ya solo. Ya mpe na baso bazali bongo, basi oyo bakondiza bana na bango mpe bango moko na kati na kufa, mabota na bango ekoma kolela. Mwasi moko soki aye na société, société wana efo ebeba, soki aye na quartier, quartier wana efo epanzana, soki aye na ndako na bino efo do mutu na mutu doyoka baekomprehension ekoti. Ba Eve nzambe apesi mibeko atikala kotosa yango te. Ya na basi babongo doye mpenza lwa esimbaka ete elo balobi lwa epa na bapekisi eloko ye kuta koloba kutu ndenge opekisi nde otindinga. Ba Eve bazali basi oyo bapekisa bango eloko te, malamu kutu amiyebela na ye te. Soki ayebi eza kokomibi kende na yo kosala. Bata ebele ba Eve obengi mama na biso ya mokili ya liboso o nzambe akela ye kutu eza teke atosi na ye te ko profete alobaki na ye. Ye kutu aboyi ne kotosa te nani te, aboyi ne mpe akotosa nzambe, asinye nzambe mpona kolakisa mpe place amemela biso basi. So mpe otali biso basi tosinyaka na biso nyonso isifika mwasi mpenza atelema namona eloko mwasi abangaka te. Tala siko eloko Eve atikela basi. Heureusement ba Debora baya, ba Ana baya, ba Esther baya baluka kozongisa biso na nzela. Ndeko na nga tozala ba Eve te, toyebaka eta babi limiti na yo awa, limiti na yo awa, okosimba te kosimba te, okosala te kosala te. Ndeko na nga tokomona nkembo na nzambe. Badalila basi oyo donc baka très dangereux. Badalila les femmes dalila toana bango ebele oyo bamema bandeko na biso ya mibali na pasi mpe minyoko, oyo banyokola mibali lokola eloko mosusu. Badalila moi de la femme. Badalila botika kobomisa mibali na bino likolo ya mbongo, botika kobomisa mibali na bino likolo na biloko ya mokili, botika kosakrifie bango. Badalila turo pa mwa oko so okanaki osala mabe doze nano kitisa, so okanaki mpenza likambo moko ya mabe renonce konfese. Badalila boza ebele bandeko ya mibali okomona oza mwana mwasi mo na ndako meso ndeko no ya mobali kaka okangeka na likambo yo wana osi okembango. Badalila bobanga kutu nga kutu na okanga ye ka mikolo oyo ndeko na mobali asala likambo te, yo wana ndeko na mobali alingi asala eloko ya malamu yo lobi te akosa eloko ya malamu te, ifonga na leka na liboso. Badalila mpe ntango azalaki kobomisa bongo epai na yo azoya na maloba kitoko ondima kutu te ke ye moto awuti kopanza yo kuna, ke ye moto awuti kosakrifie yo, ke ye moto awuti koloba mabe na yo. Badalila baka na maloba kitoko sito eloko toaka nango mingi ya bacomparaison. Badalila soki azoloba baka toujours na maloba mo kitoko depo yeba ke maloba ne wana ezomemo na libulu ya pasi. Badalila nini na ngai koloba ndeko na ngai sina bina loba ebele na kosisa bakombo ya basi nyonso ya Bible te, kaka na mokolo lelo na mwa ta moke epesamelaka ngai. Ndeko na ngai na kwa koloba na basi nyonso ezalaka mpe no bazalaka baprofetese lokola Debora ki Hilda atanke prophétesse. Hilda eba koprofetize malheur engai koya na kati na Juda, otalisa mabe lingai komela na kati na mboka Juda. Esther
azali mpe prophétesse, ape koyoka mongongo na Nzambe, ape koyoka maloba na Nzambe. Ti azalaki prophétesse oyo ayebaki kolanda liloba na Nzambe, koyoka mongongo na Nzambe, akoki koabandone Naomi te, mpe ayebaki kolanda Naomi ti kino na mboka akendeki nyonso mpona koyoka mongongo na Nzambe. Ndeko na nga, te bakoabandone bato te na ntango ya pasi. Toza lokola Rite, ata pasi ata minyoko yeba kodemere fidèle. Nzambe azanga kopambola bato ya lolenge wana te. Ntina nyonso ndeko na nga, lelo naye kotangaka bakombo ya basi oyo batelemaki, basi oyo bandimaki, basi oyo bazalaki molende, basi oyo balobaki toza kati na Yesu Masiya. Toza na mois de femme. Yo ndeko na nga, yo ndo oyebi oza mwasi nini, oza Rite, Debora, oza nani, bomoi no ndenge etambolaka. Lelo soki Yesu Masiya alobi aya, akokompare na mwasi nini? Opeso lokola Yesu Masiya bito ozala badisiple na ye. Akoloba ndenge bana ya Israel balobaka na kati na Jean Baptiste, oyo azali Eli. Bongo yo ndeko na ngai ya mwasi, bakoloba nini? Jezabel to Anne? Bakobengo Rebeka to Dalila? Bakobengo mwasi ya Lot to bakobengo Rite? Bakobengo Dalila to bakobengo Esther? Yo ndo ebi mwasi nini bakobenga yo. Nakoke koloba mingi na pokwa lelo, me moki okolo atie kati na nga lolenge toza na mois de ndeko na nga. Le 8 mars eyaka journée de la femme, me lolenge tokomisa mois de mars mobimba, le 1er ti le 30 tokomisa ngo mois de femme. Yango na bile nakoyaka pe liboso na bino toloba kaka basi oyo bamarka epoke na bango na kati na Bible. Lolenge batambwisaki bomoi na bango, balobi te bazali basi esenge bakota na Bible. Lelo so bayi babandela Bible, kombo no mpe kokozala na kati na lolenge ya Dalila to na lolenge ya Esther, na lolenge ya Jezabel to na lolenge ya Ana, na lolenge ya Sara to na lolenge ya Marie de Magdala, na lolenge ya Rebeka to na lolenge nini? Ndeko na nga, yo ndo yebi. Tikete Nzambe na lola, mokeli na likolo na se, mokokisi na bilaka, mokopesi nyonso ayeba kopambola moko na moko. Mois de la femme, mama telema na mabondeli libota no ebika. Mwasi telema na mabondeli, mwasi telema na musala na Nzambe, mwasi telema na kobanga Nzambe, mwasi telema na koloba ete ya solo ezali mois de la femme. Neba kozwa siko contrôle penza yaki mwasi na nga. Soko oza femme mariée na ndako na yo, soko ozali nanu oza femme célibataire na bombo ino pe libota na yo, soko ozali na poste ni to lolenge nini, ali sanza ya mwasi esengeli otelema. Telema ete yo po eba komarke ata eloko moko, ata miso ya mokili komona eloko te, me Nzambe alobi te ya solo mwasi asali eloko ya monene. Pour l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Que le Dieu du ciel vous bénisse. On est toujours ensemble. Kasi tolataka maputa te, mais tolata Yesu Masiya kati na biso. Bisika tobungisamaki tomona nzela, bisika tolalaki tolamuka, bisika mikakatano ezali topesa bomoi, bisika trouble ezali topesa kinya. Yesu Masiya kozanga kopambola biso te. Janvier, février, mars, il y a 3e mois, et 3 ezaka signe, il y a sainteté, comme le Père, Fils, Saint-Esprit. Yo mutu ndeko na nga, anda video oyo, soko ozi ata parno ya moke ba ko partager, pe ko s'abonner et ko zamala. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci beaucoup.